promesse ni nzambe alakisa bene mezana makambe belé nzamba lobaka na biso des fois là musu batu musu ba considérer kango te mais mutu o nzamba lobelaka aza mutu aza une importance na miso nzamba mais soki nzamba bandi koloba na oke na kosala boy na kozomisa na kopesa yo c'est qui ayebi na bomo ino liboso grandeur ezali ngai mama dodo nazana azoba kezana makambo belé nzamba loba na ngai mais pote la tanzoto ezo senga batitide moko nzamba pesa kati na ngai tant on a appliqué batitide de victoire ya mais mes promesses ni nzamba pesa yo makamni nzamba la kisayo ezana ba bloquer belé na vie na pote la tanzoto ezo senga faut changer ndenga komona makambo ezo senga o changer ndenge ni ya koluka nzambe ezo senga ndenge ni ya kokota na ba profondeur pote o la ta victoire o nzamba la kayo nzamba lo bani pono ayebisa Abraham bima Pama zaki na kata liboto zaki na bitumba zaki na baliboto zaki na ba humiliation na sorcellerie na makambe belé mais nzambe lokola pona ki abimisa ye bien mais yo poza mise à part na kata libota na yo oza o nzambe aloba na yo atia mupanza libota no poto zala molakisi OK lobi mokile kondima koza na nzambe nzamba aloba ni pona obelemi promesse ni nzamba la ka yango nde ko senga ke définir grandeur nzambe ni ezakati na bomo ino promesse nzambe soki sana kata vie ya mutu soki nzamba bani ko tambola na mutu abani ko kende na esika o nzamba la ka ye bata mokili ba mona ka nzambe te ba mona ka travers ka o nzamba loba pona biso ngalelo mama dodo lelo batebelela bazotala ba mona ndenge na wuta ba mona ndenge nzamba otambola na ba moni pe makambo azosimbisanga yango ndezo me ma promesse nzamba tangu nzamba bande koloba na kotombola na kosalela yo bien-aimé na yebaka te ke nzamba ko mimanga ba grandeur miminga li tangu nzamba bande koloba na kopesa na kobundela na yebaka te mais nzamba tanga bande kopesa nga promesse ka kokota na kati ya media na kote ilo banzambe na bande kubanga na bisanya na kokoka makambo te mais le koza ki promesse nzambe il fallait kokisama pona témoigner nzamba makambo nzamba memela kabiso akokota na kati ya chemin mo pour me grandeur nzambe dernièrement na outil ça il voyage moko bien-aimé na bimisi ata 1000 francs te meza nzambe lokola prometa kinga akoki son pola sa munene na bondi apona ndeko muka zotala ngai asimba maki aumi na malade pendant 16 ans to bondela pona ye akuta na basala nzambe mais nzamba lingaki kakaki maladi wana ebika na nzela na nga mama dodo ezana babiloko ebele lelo lamso okuta na mosala nzambe moko abondeli pona omoni solution te tamso dikamona ezaki nango ya yete okuta pe na musala nzambe moko bengi ebondela pona ezaki nango ya yete mais muto nzamba pesa ka fardeau soki promesse nzambe elobaki na nzela na ende akobika bikamo po alakisa munene na nzambe oyo eza kati na mutu wana akobikisa na nzela mosala nzambe wana nzambe aye ko toucher ndeko wana abengi ngai na bondeli pona ye tobali kosala ne ba prière azongi 5 fois na hôpital dernière fois ndenge nzamba pesaki recommandation akebwe maladi wana elongwe ba médecin bazoka moye bazotuna ye abiki ndenge ni ndeko wana vraiment na mwasi na ye basimba maki ba bengi ngato faito to ina koma na mboko esika bango bazaki mais visa de compliqué kingai après to ba ye ko benga nga babite mama doto changer mboka to kuta ndito ko kuta na mboko fallait to kuta na bango bien-aimé na ni kolo manoni na place wana soki nzamba promettre ka kotombolo akokita te likolo ma kotombolo ka à travers moto yango faut yo saisissaka ba opportunité faut saisissaka ba relation on nzamba pesio yo faut saisissaka bien mais yo ko garder ba relation te yo ko banga ko zala bien na bato te yo ba relation te obwaka kana mai metam na promesse on nzamba pesa yo e ko bika kana nzela de kwa za pembena nzamba ebisa Abraham bima o nzamba loba na Abraham yango le to zomona le to bengi Abraham le père de la nation aza papa ya bana ebele ndenge bibelu baka na ibandeli bien mais yo pe o nzamba loba ta nzamba linga pambolo aota la famille te. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi
difficulté il y a loyer parce que tu as foutu là et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour te chuter au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom nabana nzambe nyonso, shalom nabandi nyonso HP Media, nzambe apambola biso, shalom nabatu nyonso nzambe la musibongo na tonga lelo, nzambe apambola biso, tukumi mitu na biso, papa to pesio merci, to pambolio, to tiki moma o na maboko na yo, nzambe alubaka, to ana posa koyoka yo, na kombo na Yesu, amen, amen, amen. Les lots un thème qui tourne sur la promesse. La promesse ezali likambo nzamba la kimutu ayebisie ke na kosalela yo na kopesa yo tout le monde quand même na kati na mokilia soki mutu ala kimutu bata mokibabi la promesse est une dette soki nzamba lobi na mutu ke na kopesa na kosalela yo il faut akokisa yango. Ils ont bana nzambe belé bazwa ba promesse pas na nzambe. Ils ont bana nzambe belé nzamba lobela bango. Ils ont bana nzambe belé nzamba alaka bango na kosala boye na kotombola yo beneme. Yo zotala ngai promesse ni nzamba pesa yo. Yo zotala ngai loko ni nzamba alaka yo. Mais tozo mona la plupart ya ba promesse belé et kokisa maté par rapport ya ba marche na biso. La plupart ba promesse belé là tant autres par rapport à ba comportement na biso. Mais na lingi na travers maté o yo comprendre, o changer lenga komona ma comporte promesse ensemble là tant autres. Sans plus tarder tozo tanga na Genèse 12 na tangi na verset 1 na bandi. L'Éternel dit à Moïse: va-t'en dans ton pays, dans ta patrie et dans la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Bien mais Nzambe a sali promesse na Moïse. Ayebisi ke bima na libota na yo kende sika na zola kayo iskanga na kupambolo. Bien mais promesse ni Nzamba pesa yo. Promesse ni Nzamba lobana yo. Promesse ni Nzambe ala kiso. Bien mais ça makambe belé Nzamba lobaka na biso. Des fois là, nous ba considérer comme côté. Mais mutu o Nzamba lobelaka aza mutu aza une importance na mission nzamba. Mais ceux qui Nzamba bandi kolobana ok na ko salo bo na ko somsa na ko pesa yo, c'est qui ayebi na bomo ino liboso grandeur ezali. Ngai mama dodo nazana zo ba kezana makambo ebele Nzamba lobana ngai. Mais pote la tanzoto ezo senga batitide moko Nzamba pesa kati na ngai. Tant on a appliqué batitide de victoire ya. Mais mes promesses ni Nzamba pesa yo.
makamni nzamba la kisayo ezana ba bloc ebele na vie na potela tanzoto ezo senga faut changer ndenga komona makambo ezo senga o changer ndenge ni ya koluka nzambe ezo senga ndenge ni ya kokota na ba profondeur pote ola ta victoire o nzamba la kayo nzamba lo bani pono ayebisa Abraham bima Bama zaki na kata liboto zaki na bitumba zaki na baliboto zaki na ba humiliation na sorcellerie na makambo ebele mais nzambe lokola pona ki abimisa ye bien mais yo poza mise à part na kata libota na yo oza o nzambe aloba na yo atia mupanzi libota no poto zala molakisi OK lobi mokile kondima koza na nzambe nzamba aloba ni pona obelemi promesse ni nzamba la ka yango nde ko senga ke définir grandeur nzambe ni eza kati na bomoino promesse nzambe soki eza na kati ya vie ya mutu soki nzamba bani ko tambola na mutu abani ko kende na esika o nzamba la ka ye bata mokili ba mona ka nzambe te ba mona ka travers ka o nzamba aloba pona biso ngalelo mama dodo lelo batebelela bazotala ba mona ndenge na wuta ba mona ndenge nzamba otambola ba moni pe makambo azosimbisanga yango nde ezo mema promesse nzambe tangu nzamba bande koloba na kotombola na kosalela yo bien-aimé na yebaka te ke nzamba ko mimanga ba grandeur a miminga li tangu nzamba bande koloba na kopesa na kobundela na yebaka te mais nzamba tanga bande kopesa nga promesse ka kokota na kati ya media na kote ilo banzambe na bande kubam na bisanya na kokoka makambo te mais le koza ki promesse nzambe il fallait ko kisama pona témoigner nzamba makambo nzamba memela kabiso akokota na kati ya chemin mo pour me ma grandeur nzambe dernièrement na outil ça il voyage moko bien-aimé na bimisi ata 1000 francs te meza nzambe lokola prometa kinga akoki son pour la samunene na bondi apo na ndeko muka zotala ngai asimba maki aumi na malade pendant 16 ans to bondela pona ye akuta na basala nzambe mais nzamba lingaki kakaki maladi wana ebika na nzela na nga mama dodo ezana babiloko ebele lelo lamso okuta na mosala nzambe moko abondeli pona omoni no solution te tamso dikamona ki nango ya yete okuta pe na musala nzambe moko bengi ebondela pona ezaki nango ya yete mais muto nzamba pesa ka fardeau soki promesse nzambe elobaki na nzela na ende akobika bikambo po alakisa munene na nzambe oyo eza kati na mutu wana akobikisa na nzela mosala nzambe wana nzambe aye kotushe ndeko wana abengi ngai na bondeli pona ye tobandi kosala ne ba prière azongi 5 fois na hôpital dernière fois ndenge nzambe apesaki recommandation akebwe maladi wana elongwe ba médecin bazokamwa ye bazotuna ye abiki ndenge nini ndeko wana vraiment na mwasi na ye basimba maki babengi nga faito to na koma na mboko esika bango bazaki mais visa de compliqué kingai après to ba ye ko benga nga babite mama doto changer mboka to kuta ndeto ko kuta na mboko fallait to kuta na bango bien-aimé na likolo banoni na place wana soki nzamba promettre ka kotombolo akokita te likolo ma kotombolo ka à travers moto yango faut yo saisissaka ba opportunité faut saisissaka ba relation on nzamba pesio yo faut saisissaka bien mais yo ko garder ba relation te yo ko banga ko zala bien na bato te yo ba relation te obwaka kana mai metam suna promesse on nzamba pesa yo e ko bika kana nzela de kwa za pembena nzamba ebisa Abraham bima o nzamba lobana Abraham yango le to zomona on le to bengi Abraham le père de la nation aza papa ya bana ebele ndenge bibelo baka na ebandeli bien mais yo pe o nzamba loba tango nzamba linga pambolo aotala famille te aotala pe famille exorcelera libota na ote akotala pe ba petite fête na ote bebe nzamba tanga tombola ka moto alinga toujours la kisamukili ke biso toza ya ye promesse nzamba pesa yo o nzamba la kisakona bandoto o nzamba lobelaka yo bien mais yango nde kokokisama na bomoi na yo on nzamba alobaka à travers ses serviteurs yango nde kolata nzoto nzamba ebisi Joseph alobi tala alali alati ndoto alobi ke ba gerbe na ye ezo ba yaye bandeko ni ya bandeko ne ezo gumba mela ba gerbe na ye bandeko ne baboyaki babundisi ba commissaire esclave ba commissaire prisonnier mais na suka promesse nzambe kokisama bien mais promesse nzambe kokokisama atoza na kata liboto balobaka bakobimisa mutu te soki nzamba salobi na akosala bien metele makawana soki nzamba salobi na akopesa bien metele makaka wana na yebaka na bomoi nanga chaque fois na bomoi nanga na bakano so na simba ngaka na yeba volonté nzambe ngai soki nzamba salobi nanga dodo na osala dodo na opesa na banga nanga nayebi ke musala nezaka yanga te eza musala tata lokola salobi nanga ke aosala na kobanga te na kondima tina suka tokomona victoire nzamba lobani mpona yo nzamba laka oni beneme nzamba lakisa oni beneme o nzamba loba ekokokisama nzamba akosaka te aza mwana moto te mpona okosa akosa Abraham te akosa Esther te akosa Joseph te akosa Malachi te akosa piyo te beneme o
nzamba aloba ekokokisama aloba ni pona vie na yo simba kama aloba aloba oza 2023 pardon na 2023 apesi ba promesse minene beme na nzela ya nzambe okomwala msuki nzela ezate mais lokola promettre babengi les frères de chemin akofungola nzela esika nzela ezalaki te akopesa yo bene akosimba bato na nord na sud bakota na nzela na mpote otendre ka objectif na yo nzamba akosaka te bene simba promesse oyo nzamba aloba na yo eumela te akokokisa yango yo zwaka te akoluka nzambe l'inconvénient monsieur ezalaka na vie ya bana nzambe nzambe apesi promesse ola gêné aogéné te nzambe apesi promesse ola bondela aobondela te azotambola toujours la tête haute ngai kingani nzambe alobaki na nga nakozala kingani nga nakolonga bien aimé tolongaka victoire ya nzambe na mutu makasi te tolongaka victoire ya nzambe te na kati na orgueil kita bien aimé bondela alobi si mon peuple sur qui il s'humilie il cherche ma face nga nzambe na olongisa bango nzamba olongisa bien aimé nzamba osala faveur persévérer bien aimé o nzamba loba akokokisa nga mama dodo lelo nazo vivre ba promesse aloba na nga 10 ans plus tard aloba na ngai 15 ans 12 ans 5 ans je rendrai ton nom grand na otombola yo na kosalela yo bien na yebete kezabu. Il y a des fois là quand nzamba visita nga mona lilaka na bi Seigneur natali place na utaki natali makambo azo salela nte Dieu est fidèle mais nzamba za fidèle kana nga mama de taza be fidèle pona yo azaka fidèle pona ndeko vivre témoigner c'était yo pe ko mona loboko nzambe azaka fidèle te na bato bazo témoigner grandeur nzambe mais yo pe ko témoigner parce que ça na kata promesse nzambe simba o nzamba lobana simba o nzamba la kayo oko témoigner nzambe apambola biso voilà muke nzamba tsakinga to partir la promesse beme o ni nzamba lobana yo soki nzamba lobali bala neza yo bene meza yo soki nzamba lobali kambwana kolonga bene mokolonga tina otambo na benketiti ezalité timo otambo na ba regarde nke ezalité parce que nzamba sa lobaki kolonga simba ba promesse nzambe o nzamba lobai kokokisama nzambe apambola biso. Voilà le numéro Moussakoliza wana supposant a besoin de conseil prière tous en apona bino ubengi tous en tokoyamba ope tokobondela nzambe apambola tugumbi mituna biso Père éternel to pamboli to Christ merci joana lo parce que on a contrôle nyos to tiki monter a oyo ebotambuma moko na mokazo a parnae na kata promesse o pesa ki ata mo pepeza makasi akulonga be moko na moka ko témoigner ko za nzambe na kombo na Yesu Masia amen. Bye.